Maître Ninja zo côté ici, nyama encore na kasa jeep. Bilamba ezalaki te, babi batie ba gaz. Ba journaliste bazalaki na babi bon, nyama encore il fallait pas au mériter. Nandengo finga ki maman pasteur, au fingi Weranson. Akutu pola ngaya babeta ki bien te. Babeta ki bien te ngoso la zaki ana. Ngoso abi mamu pola ngana bambeta brick. Onyo son kuta. Po a finga maman pasteur na degré moko non. Izalati. Quand la ministre Nyamakor azapi, la ministre Nyamakor aza précisément wapi. Bon, la ministre Nyamakor aza côté ici, n'habite pas diaspora sur balanda dans ba place dans par général Kasongo, ka place fallait tikaki na IP crime wana ba kamwe kutu babi oh yeli susu yo to Nyamakor na na conseil te. Conseil au PSB boss ezati. Asa la peine nae pour mbalasima abandila mambo sala kawala te. Oui, fidèles internautes, bambote ye belé. Ya mingi hein kandina loba kene labinu ya trop na kakabinu na lova binu da depuis kala émission abinu sans frontières au bolinga mingi ya magi bokungu mwana mongo la suprême de la presse bobi ezalaka na chaîne moko info 16 nde makambo en tout cas vous s'abonner vraiment est trop. Vraiment trop. Et tout le bas que non, tu m'as donné d'informations, bah news. Il y a bah artistes comédiens, bah artistes musiciens. Donc événement il y a lobby événement du jour et ça que Nyamakor oh t'es collier maman na frappe na wengi musique à maison mère yango lelo na mbelbino Ligue des champions de Weranson. Pour te mettre un peu la makambo les cas qui lobby. Oui, le grand caméraman Aaron a mis un peu qu'on fond la bise on a présenté d'invité nangai et puis ça nga sengo pour nambi ba maman tous en mois de la femme alors na décidé qui émission oyo na Mbappé kaka ba maman. Bonjour Katia. Bonjour Magui Bokungu, moi mongo la suprême. Oui, Katia Amarula de la presse, Katia Azapi chroniqueuse na Op TV. Avant tout la question na Mbappé joli tout le puis na ozongana. Oui, joli tout le bonjour. Bonjour Magui Bokungu. Ligue des champions kaka. Ligue des champions Ramso exact ka Ligue des champions de Weranson. Oui voilà, na Mbelibino Ligue des champions de Weranson na moko chroniqueuse na biso Katia Amarula Op TV. Oui Katia événement lobby pour na biki Katia zaki sur place yango na préféra ki na yamba lelo na émission lelo ben pe ko yebsa soki elekanga ndeni lobby. D'abord bonjour sur la batbozo talanga. Vous s'abonnez sur massivement à Op TV 4 avocats de la presse. Donc événement lobby zaki catastrophe. Donc zaki catastrophe n'habite sur répéter qu'on continue donc zaki mon boulot par rapport à comportement il y a encore biso nyonso zaki inattendu. Te bien qu'il y a encore à Kouya. Pour il fallait aujourd'hui passer les cas qui puis ba okala ki lobby na yama pour à 5 émissions. À sa sira qui kende ba 5 émissions na yama. Déjà mon thème ba tout pe fongwa mi po na ye. Nous que zaki bongo te se trompa ki na ko finga onyo so finga ki na ndenga ye la ki peut-être ngala kanisa ka le canon na ndako pas présier moko so ba aussi la na kuna bomba ministre na public nyama ko raye biso pe to mona ka ndeko na biso confrère na biso to travailler na e to benga ki to bande pe ko soutenir ye tant que confrère aye pe wana bengi yama mukete yama pa kei abengi igo sente abi igo ya to keta mwana ngoni ya moko aye biso pe to tikali toze la pe kara ba image mukete to moni jipe koti triomphal e bando kende ngabi oh jipe koti triomphal bando kende bat babela wana nyamaka to moni ya masko azuya na kanda la ya moya na kanda to baluki na veni na simala samba wana to moni maître ninja zo koti si nyamaka na kasa jeep bilamba ezalaki te babi batie ba gaz ba journaliste pe bazalaki na babi bon nyama encore il fallait pas au mériter nandengo finga ki maman pasteur au fingi Weranson au fingi sans contrôle donc bozanga non déjà vous finga na maman pasteur bozaka non déjà ba problème na yama na ebité place oza soko landango yebi okima kutuba Kongo so wapi ici là qui n'onte oyesu ko bakisa est-ce que nande to vivre rapidement na bat normal
est-ce que ça a tout ça là qui ce que yo yebaki ki ozoya na wenge muzika obongisi ozusu so fingi na boss na yo héritier Watanabe biso toza ba chroniqueuse to ka to bebisa te po musala biso lelo so kanga place moko que ozo actualité place mususu exact donc il faut que soigner na nga pesa ka conseil na bato yo bakanga mana bato neti nga na koza na fanatique a Weranson mais na cause allait pas JBT pour jour na vous allez pas jour Weranson on peut ça un privilège au côté pané non finga papa chéri d'abord soza fanatique à mutu to attaché de prendre à mutu yo mo faut en fan na ye et lorsqu'o ele kana monde na biso o bat bazo se pela biso soute yango OK place bo tsa mutu micro bo internet ba baye na musala internet na TV to ça ka eloko moko ba tuku ba libanda ba oza beaucoup plus d'informations qui ba o bazana Kinshasa mais katia na kacho malobate nga juste na yeba kaka donc obi normalement musala na biso ezaka vraiment nini pour bato mingi ba yeba un peu cause na confusion c'est comme si biso ba chroniqueuse bon disons que ba chroniqueur pour tout ça toujours en général ba chronifuati tozaka wana pour na kakolanda tam solidaire mona sima katia je sais pas est-ce que chroniqueur azana droit ko finga leader moko non magi beaucoup tozala ka pour na olanda ba musicien te moi je fais mon boulot. Moi je dépends de mon boss. So boss n'a pas foutu ça va. Mais dans la téléphone, est-ce que so dans la net il n'est pas en bas pour tongo? Non, dépend de non bas faut foutanga. Est-ce que JB des fois foutanga? Dans un obligé so na yo ça l'émission, ton a réservé bon tu non c'est la cara. Igo il a au Kabwana ba tout ça peut sans bon à transport. Non monde ba fie belé pe ba musicien surtout pour ça kana bango pour na bon kolanda ka musicien sima. Yo déjà au ça émission na musicien bando ça les ba bozier. À mon déjà film aux lâche film au boy au yo ça musate mo ça kindumba là aux autres temps il faut se préparer aller retour ce qui est mon co président kei ah non apesio ba misus tout bazala au sali ba bozier bongo bon atalika déjà tout ça l'idée deuxième fois là robenga et bon na CP na fioto ba leader nyo sote ba ande mo na ba leader musus atambo na ba logique na ye ayebi ote yo comment yo bandolinge batindi yo toza ko obligé au kama yemoko ce qui a mon leader wana sepeli que non na sepela na magi beaucoup nda présenter émission bon ya ozananga nazara na président la bobo mais faut na sala pe ma mususu po monde na biso o faut tout tambola partout dans zaka uniquement na lobela rayo c'est ça. Oui, voilà, fidèles internautes, en tout cas, pour s'abonner massivement à Info 16h. Mais ça sent condoléances na vie Robert Kizio doit perdre papa nae. Voilà, joli Toulouka, Ligue des champions de Weranson, joli Toulouka, na habité événement où il est kaki à Nyamakor, na la Zamba. Le point de final. Ah, tu peux l'engager, ma bête qui est bien té. Ma bête qui est bien té, non sur la Zakiana, non ça peut m'en tu peux l'engager bambeta brique, oignon son putain. Po afinga mama passer na degré moko non ezala te mama bato mama miziki etaliete ezale bon sa libala ofinga sali openini ya yoni la defa loko moni ke basundolo pa wata Afrique si la pamba okimi oyande po moni wengene za poubelle na yo bandimaka nyonso balimbisaka omoni yango penza moni héros ngaso justice mboko pena za mokonzi numéro 1 héros so moni mira pembe si peno moni yango pozui babeti yo te ba beto penza la mort donc ozaka ta kaso ça la bapota la njoto. Mais je l'ai tout cas d'après eux est-ce que Nyamakor ninga finga le roi de la forêt est-ce que azwaka ezaka accord eux utaka pa yemoko watana batinda kai afinga ye ou bien den ekoza pe watana ba batu pe atindi ete bango ba sentiment na bango akata soko afingi wera wata akokomisa leki na yobi akokomisa soki nani donc eza yemoko sentiment na yemoko au plage batinda ke to mona raté mais yo peso batindi oza mwana otangi classe wa mutamayele oyamba mo ndo finga mutu aleki yo neti Nyamakor na wera ils ont roi que moi la maternelle na moi za universitaire ba ko mokoka na moi des niveau monté ba banga ba makambu to ta muto finga te na mboko yo Nyamakor so kufi ba kunda na famille na bino mais wera l'état okunda e moi de boze ka reza musika mais je vais te luka nino ko lo bana ba bon na ba chroniqueur o bazo sa musana sentiment pour tout monde que batu mingi bazo le kana TV uniquement ka pona ko finga ba leader o ba sala tellement belé na habité okoko bana ba on est ni na finga ba baza ba lokoso
lokoso poigne donc amona si n'est pas mutu na ko finga mutu mobe mutu ana ndo kabelanga non chroniqueur azaya mutu moko te azaya mutu nyonso po apanja sangwa mboka olikambo biso toyebi te ye alakisa biso ngo toyeba so komi ya mutu moko ekomaka defu ekoma mabe onosala mamuso okana kokosala te non sa mosala na yo mopanzi sango azaka ya mutu moko te. Oui, voilà. Oui, voilà, je l'ai tout dit que la Bible est bien. Il y a ma brique. Ce que brique on a brique on a pour dans la zamba côté qu'on a souri ban pas on a une chez pour la brique. Nous pas moi za pembe na a diagonal batonga wana babukaki. Pour ngo si ande la nzoto na na ba soda na miso ngo boka pe sunga na kata jeep. Oui, voilà. Je l'ai tout dit que la Bible est en côté na jeep. Katia avocat amarula na zongeli yo. Katia avocat, est-ce que Nyamako, après avoir kofinga mapata, kofinga wera, est-ce que malgré, il paraît malgré, à ça qu'un peu net koyo kanana, papi kakol par stratégie, par 12 à wenge, est-ce que il a fallu penda à tchama kone petit na lazamba? Bon, pour nga, même na baninga l'équipe nationale babi azuba. Excusez pour la terme place aux arts. Fallait pas. On est déjà place sur longwe. Bazonga suki parce que findi mingi bayaka suki babi bien ko limbisa ko bosa likambo te o fini trop te o lo finga artiste et musicien yemoko o komi ko finga na mwasi na ye est-ce que moi c'est yemba faut maman passer à délivrer ki yo et simbite message ni na memela ki o ebima ki ya lokuta toza quand même honnête nde to finga bo ilaksa ba banda ku to ta ba éducation tozo. Moi ndako azu bonne éducation azana difficulté au fingata et bembe ya maman o akoka te po message na ngote mais là biso tozo finga ba wo finga ça peut ba parents même ce peut parents sali tout abongisa yo mais yo bimika na ndenge na yo lokoti éducation nyama ko po nanga il fallait pas oya fallait autant au kabani na hérité na ndenge mo ya bien obi que non la ça na problème mutu te bon pour mutu pas na mabe na et puis ba limbisa rappeler au aussi racheter. Oui, raka papa, papa caractère bon. À mon autre niveau, tu es depuis pendant fini, na mon plus place non répondre. Dans ce cas, on a mis batina kwani, donc fallait botika. Oui, voilà, apparemment, Katia, c'est comme si ba chroniqueur bokoma ata outu na famille bien, osa bien éduqué, bien instruit, soko koti kaka na musala o abiso ko simba ba micro oyo. Na ebité. Ezaka nini mutu et bandara kotonisa bato mutu pour moi na mutu so ba so talier vraiment a outi na fama bien dit mais tango banaka o simba micro na ebité to melaka nini ou bien ezalaka nini d'abord monsieur est complexe monsieur est complexe de ça la bango monsieur c'est envie à visa te na vie na ya comme on ata weranson à visa te na vie na bon na comme on ata musicien mo ba jibin piano bon ce qu'on a coûté na bango net ba kofi donc ana mo kofi so lisinga bien mutu suspect a commis papier pour na ye em so bande ko lo bana vie nenga il faut na kuta na kana wera na na vie ya musicien bon na linga musicien penda to linga pour ba vana ba lo ba scolaire de jeu okuta na ye l'éducation anda ko za te azangi pe maîtrise na vie maîtrise ça d'abord moi s'il faut en maîtrise moi dozo okuta mutazana na esprit na ye yo utaripa na bino na esprit na yo o pa na esprit ne bosanga dans ça na maîtrise te oyeba ko se conduire te OK a obimi ole mobala mona moi si bo batunya so ba ba ko mona ka mutakala kwa ni si ba sakani ato uti na bonne éducation et puis biso nyo na ba fille yango internet biso nyo so to utaka ba famille bien poto le bakanga na na famille bien auto na famille passe auti kana famille bien mais pourquoi tu es comme ça musala oyo ti to finga na to zapela bande ko na poto pourquoi ba tika na bino bo sa musala oyo mudu so sa musala na kisheria biki na za moi sans fa na awa et sunga ngam so na kolia na otanga moi classe na la silisa lobi penzamba ko sunga pa so bo mon pe ba soutenir yo mais biso le moyen ba soutenir yo ta on partenaire a mon ke comment on peut soutenir fille à boy comment on peut soutenir garçon à boy pour battre la biso ba kabazo ba tem super l'équipe biso biso to yobi ça ba danger mais ba ba danger ko le kabiso a hotel maté alo ba kenga za bo poni musale zo be ba wana
Oui, Katia Marula. Quand la ministre Nyamakor Aza, puis la ministre Nyamakor Aza précisément. Bon, la ministre Nyamakor Aza côté ici, n'habite pas diaspora sur le dans la place dans par général Kassongo, ka place fallait attirer na IP crime wana ba kamwe coup de babi oh yeli suswa yo to finga fali oh de fali patika ke na IP crime kwa finga ba yo ka so bon si na ka biso eza parlementaire wa lobango donc décision nyo surtout avant bazwa wera la ka koli wala batu na rabiso ba parlementaire donc oziango penza. Donc on a IP crime déjà fallu autorité déjà. Ah bah oui, bah là ça qui est dans mon lit, bah tout bah mon qui a signé bah pardon. Bé sengondé kuta bande ko lukisaye, bé sengondé akoma kuta kangé biso kanda poto singa ila qui est pardon. Voilà, pour ba collègue. Tant que ba collègue confrère to bit non to bo maman to bé sengondé siliki dans ce que bilo pour se plein da finga qui même surtout ngé kaka to bo meli moto. A bloquer sur na Facebook. Siko so lelo ninja réagir wana bon ce que écoute na net na bé sengondé est-ce que ngati Angati qui a été mort en linga abebi sa place aliaka po ninja musalne eza yango wana a s'en charger na mutu nyonso o ko meka pembe na président na il a droit pour na Katia na je lui tout le cadeau mettre ninja réaction na vraiment c'est bon oui réaction na eza bien po fallait bazwa Nyamakor batia na maboko l'état akende koloba pourquoi ce temps o nyonso zo ki temps ya kufinga moi si a vu temps ya kufinga papa pena ba obalandi na sima aki ko se justifier na maboko l'état je suis toujours comme ça d'accord na se mettre ninja sali mettre ninja félicitations mettre ninja na mwelo na ope sauter mettre ninja félicitations musaki toko leli. Oui voilà Katia Voka to un peu ko chiter pour tout temps la minute conseil nous ko ope ça en général na ba chroniqueur na musa tout ça la ka un plus pena ba musicien na boka o chaka ba chroniqueur faut chaka ba musicien na kati deux fois ba musicien plaza ka soki moto chroniqueur moko aza attaché na ye a osa de mission pour na ye azolinga souste akosa pa moto mususu c'est comme si jalousie moko sorkela wana conseil no pesa ba musicien et puis na ba chroniqueur bon et le monde on est d'abord ba chroniqueur ba chroniqueuse tout ce qui esprit tout ça là non ndé oza na posa image ndé nga pena za na posa image yo soki oza na ba intérêt privé mutu musu aza na ba intérêt privé te fongola ka muninga porte ye azwi élément esili yake bamusu bazala wana te avanda kaka tala kaka musicien ti boka bwana bino boznayebi ke bino bozwaka baton ya osala makambo wana mutu musu aza na temps na te lara sisi émission ayebi ke fonaki court ayebi ke peut-être fona azonga naki kolamba bufunga penda mitema ponga mo ekomelanga filmo bona kendo sa l'émission abisinga ava boye abosinga na nga za rattacher des points qui nga bon na trouver comme bizarre na bibo biso tu makamo te na yusala ba leader pe bino bo mona pe ba fi internet te ya ba ko mpe ko pota bino azo finga on a facilité pour ça yebi yo aye a dominer osaka na yebo sakana ni bo matani na ba mbetu et comme musicien boy oya ate o chroniqueur oya ate pour ani pour nga banda leader o ate bino bo pe na basi na banda respect faut zala pour aborder même fille ou chroniqueuse faut ta la maturité ya moi si wana comment nga ko bimana musicien na lo bana TV na bimana musicien wana est-ce que mi tout ça et ya soni so musicien na za na maladie les rozo beta bon ba musu baby ki azana maladie soni anani soni na yo bomba na ba vie na bino bomba boninga kolakisa bato boye te po toza basi tobala musala oyo eza na suka et comme un moment bobo na lembi mutu pa yepa bala yo koza na réputation bien te YouTube etikala babiloko tout osala etikala ba obeta ba omona yo obima bana na yo ya kito te tozi mobile moi c'est pila bala yo monyo babilo aboye obeta pe to ngai bana musicien boye ngai bana eza kito te eza soni pona yo moko bomba manzaka et puis conseil pe na opesa na ba sous conseil botika ba ki camaraderie au monde internet on a camarade au créer ba problème pour rien tu comme oh fia libabe fia OK non ça sangana bon pona ni dans bo pesa ba mababe bino moko sope bo simba ba kisi to ebite ba msupe bazo ya mutakala ba msupe ba simbi kisi na mondo yo donc faut kaka magi luka dans magi bokungu na bipe conseil ngo ils ont participé na yo po voilà tozo kuta na baninga bo metoze bakati na bango te c'est ça aussi si musala na yo ozongi na yo posa la bien na bat na sola nana ah bon bonjour vieux respect la vie pas mon hôtel petit na ngana za respect papa we ranson toi ka par anyama ko po héritier si aniatie lokolo donc azalo wa mutu ba baby sa mutu
so sunge te za passe maman ba mi balé maman abango place aza mon moi la bimaki ayete donc ezo sa moi passe na bike président ça nga ba maman pe mingi alokata maman pour na maman wana moi de la femme sous papa limbi c'est kaka pour ceux qui t'ont occupé ba on te pendant ces temps nyonso oh donc tika e kaka ko oui kacha ba dédicace maman pour na qui n'est pas ya Jolie Toulouka ba dédicace. Un grand merci à Richard Ilonga Triple Code depuis Paris. Difficile à déverrouiller. Un grand merci à mon vieux Adrien Chamotomètre, Beba Ziveba, Jonathan Ikongo, Ligue des champions de Wiranson. Je vous salue, Bana Pototou, Maman Claudine Quinoa. Mes condoléances à notre vieux Robert Kinziondo. Donc, tous les la caratoli, la papa ensemble. Donc, je vais vous dire ce qui a tout le monde. Oui, voilà, merci beaucoup na Katia Voka Amarula wa qui vraiment ton ya koya ko participer na émission lelo. Grand merci à toi vraiment. Oui, mes sincères condoléances na vieux Robert Kiziondo na Paris. Je crois que matanga na Paris ba repandango samedi et samedi prochain il y a le 23 mars corps et bima ana qui ne peut que enterrer dimanche le 24 décembre na nécropole. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous, vieux Robert Kiziondo, toute la famille, West Kiziondo, Patient Kiziondo, tout ça vraiment ensemble. Jolie Toulouka conseil à ma cambocho les capons na Nyamakor et puis conseil pour les musiciens ou toucher point ba chroniqueur na ba chroniqueuse. C'est n'a pas Nyamakor, na la conseil conseil au pesa bibos ezate. Asa la peine nae pour mbalasima abandela mambo sala kawala te bo limbisa e po na wenge pe place sala ngote to boyi na biso aluka place na yake na wenge to boyi po so yeka na wenge ngamo na do fingo chaque jour do chaque gira biso la moni yoka na do fingo tibi bosa opekisa ngade na yoki na la conseil na été na conseil pour na bon les comme peut azater chroniqueur ba kangi conseil pour ça mais simple na ba chroniqueur au bazan en liberté au cas comme bangote bazwa ka maye bazwa leçon o batika so ko continuer ka rofinga a obeta mabomo ya yekula mso abiki bakene pa kaso mais ya bat mso mso ba okufa na kuba oui ba dédicace ah dédicace ça est belé benate parce que toi la mawa papa la biso moko la biso Ligue des champions abonsa ki papa tout ça peut la mavé bob tout l'ensemble na yo ni ensemble pendant tout les na yo lo maman Claudie Quinoa maman Bana bo pekisa big boss te na bibino beaucoup talanga na bo soara bo solo à tout moment faut asa la peine na ye faut asa la yango mbala sima tika kofinga ba leader o batika o non ya finga te. Oui voilà, merci vraiment pour na Jolie Toulouka, merci vraiment na bino nyonso ba oyanga ba oyamagi bokungu mwana mongo la suprême de la presse bino ba obolingaka émission sans frontières. Ba remerciement nanga na ye moko le grand caméraman Aaron o atika ngate a mobala soye le grand célibataire et ba caméraman nyonso les beaux mon caméraman Aaron privé nanga na ye moko 16 mm babi minde makamu 16 mm ba gros bisous na yo mobala sérieux zakayo na bosanité mon président dit Paul mon cher tole la ka papa maman Claudine Quinoa tole la ka papa maman Eugénie Mokiri tole la ka papa maître Dylan tole la ka papa mon viking foreman Axel Mavinga na Paris tole la ka papa OSA 2019 na mois de la femme en plus ba maman bazana un mois koloba ba maman tozana pouvoir donc ba maman pe na ko ici Jolie Toulouka Ligue des champions Elkin à ko ici donc mamege mon patibi motema ya papa Robert lela bokilo na kimia vraiment mamege mon patibi maman naza sima na yo ngamoko na cadre ve Robert parce que to kufeli bokilo la biso ngamo na la sima na yo penza mama Bana mon boss mamege mon patibi maman quand de sola ki maman. Et voilà. Merci beaucoup, merci vraiment. Vous abonnez massivement à Info 16. Gros bisous na binonyon, soit la prochaine. Bye bye.